olo pesa mwasi mbongo ba pesa pe basi mbongo te bakabaka te maboko makasi mama soko mena. So basically basali show bazolo bela ndaku people congolais pour nani ba ndaku na biso za broken home so na bongo onde ke mingi ba famille za batite ndenge famille za bukana so basali pana bazo pesa opinion na bango quoi. Yeah, so basically let's just see what they have to say and let's go from there. Une fois de plus, bon accepter biso tel que nous sommes, bon ba biso te. Bon ba ina bino. Ah, tolela bino fort, to miss bino nde tobi bon d'accord, le quoi mambo ça les choses à te to mega soit ta. Juste pour une minute. Merci beaucoup. Boyo ga biso. Anyway, ouais, to mona ki vidéo oyo ya solo la bien za groupe moko na Londres, ouais, na Angleterre, basali moi plateau na bango quoi oyo bazo sur la pona makamba congolais et là mo na rolo ba oyo na opesa bango félicitations oyo na sepel nango zake baza focaliser na communauté congolais na façon que ata ba français na kabana ba français mingi des mingi lingala na anglais parce que bango ba anglais bisika na mboka bazali lo na sepel nango parce que lo ngana lingata mingi oyo mo pesa nga mwa mawazake omona ke to sali plateforme plateau pona ba congolais tozo kotia tozo lingala to longoli lingala to tie français ole ke to chia lingala. C'est vrai que to sala ngo pona congolais mais ba peuple mususu pe bana besoin yo kabiso parce que ba intéressé ta ba moninga ke non na. Vous intéressé ya ba lingala. Toutefois le mot défendre mambo za la té. C'est ça l'émission. To liboso. However, what are some of the key factors that you believe has caused the Congolese home to be broken? And you know what? We're going to start with Gladys, and then we're going to make our way around. Key factors. The main reason Congolese homes are broken is because of the Congolese men. Tout le bangwana na Europe, balingi ki leadership na kati Europe, mais balingi ko salate. Okay. Misala ngo pe ba soki bazwi pe musala olo pesa mwasi mbongo ba pesa pe basi mbongo te. Bakabaka te maboko makasi. Plus one, okay. Bango nyoto mama soko mena. Na bosse uri komune ko bosina. Amona papa na tenda za na elongi déjà après ya gogola façon moko pero. Oui. Alors Benatal Gladys, comment Gladys. Soko ça l'émission non peut so conseil. Tala rabat ba pembe non. Au moins il longue père vanate. Alors Bena près dans razo bon ça déjà vrai gogo. Ce qu'on a remarqué pour Gladys à Kansas quand azo ba boy Congolese men. Azo ba Congolese men, ça veut dire homme congolais son nom bon. Papa n'a pas fait na pembe na sira congolais. Mais oui, bon papa na ya botaye. Azanan. Toyoka ouais. Toyoka ça le bani. Bango des problèmes parce que bazo zo responsabilité na bango te parce que bazo zo responsabilité na bango te yango na basi ba komi ko zo responsabilité ya men soki o bongo ngafuna tune ça veut dire ba homme nyo congolais yo kutana bango nyo bazaka bongo. Gladys abali na peut-être kutani na bakawana na ebite soki bakawana o ilele koma ke non maman bengana moi papa libanda parce qu'il y a une responsabilité te na ebite soki génération yango ya makambo e banda depuis quel âge natala des vidéo moko ya zoloba abakutu na vi na nanu kutu abimane na nanu kutu azalaka assemblée na homme congolais na vi na mbimba mais soit zo pese expérience par rapport à ya yokaki tout na tuna na so boya te ke mibala aventurer bazakuna oui bazali mais lo ngana ba mingi mutu na mutu zo responsabilité na yo. Parce que ceux qui me parlent d'aventurer, na toutes nos questions moko kaka nani atinda kiyo olinga nana tinda kiyo olinga. Let me come over first to Francos, yeah? Just so that you can maybe speak on that point and just in general also just to make sure that we touch on the actual question. What are some of the key factors that has caused the Congolese home to be broken? Merci beaucoup pour la parole. Gladys, non le lingala parce que la lingi communication est la fluide va pas comprendre bien. Oui qui vieux. Habite que na ban anglais, habite na ban français. Kasi yoka kasi soka koloba. Na ban lingala. Landa fois. Gladys na lo bakana toujours maman.
Bah, tu n'as question. Nako kende yom tolobi ngate yom tolobi. Eli kambuya ba Congolese men. Généralisation d'abord. Premièrement. But you're not answering the C'est là question. que on doit répondre. Wait, Gladys, let him finish and then On we'll lobby come na back lobby and le have a côté discussion. déranger. Answer the question. Nako répondre yo malembe. OK. Généralisation. Bah toutes nos questions malam moi. Banani ba ololo bata certains Congolese men. Ba sala kambongo te, ba sala mais ce total na sala na ba misu ba betela ki maboko na zoka moi parce que mingi baza mi bana ba congolais na ndako oyo ba sala ka musala oyo ba sala ka te. Expérience na bango. Ba te na lobi mingi baza wana baza mi bana ba congolais na ndako oyo ba sala ka makambutu oyo lobi awa to sala ka te. Moi comme je suis là, je suis un homme congolais. Ma femme est là, elle peut témoigner. Makambozo loba ngai na sala ka ngo. On sujet. One second. Au moins, ce que, hein? Tant que bah comme qu'on présentait bah case oyo ke bah Akomo comme c'est ça comme le gasco a qui m'a dit répondre est-ce que azo ba nous que yaza homme congolais asala makamwa sur ba asala te ko lo ba yo ba ki ba congolais ba lingo sala te ba congolais wapi bango ye wana siko mutu ali exemple ali boso wana liboso non répondre kasi répondre tiko kima omoni toyoka One second. Francos, you continue. Gladys, just let's give him a moment. Damen azawana, collègue naï. Azana mobile ya nini? Ya congolais. Merci. Est-ce que Damen is that broken? Diamond, can you answer that for us? Non. No. Toza la première dame azawana. Mobile naï. That's Aza même la mobile naï azawana. Olobi, he's trying to gather teams. Why would he not gather teams? Parce que yo Olobi ba. When you said ba, c'est ça, yeah. Nako Oebinde no souffrir te. Oebinde no vivre te na ndako. Gladys. Oh bah Gladys on est cousin là. Oebinde lukelo mo Gladys. C'est normal parce que tant yo Olobi ba yo Ozo ko ba généraliser biso au point ça qui est pas na cadre yango yepe a telemisko le bord abisko yo ouais certains ya mibali o ba camarade na ba betela ma solo nga na vivre l'expérience bazala ki boye wana to ndimela to beto maboko mais ko ba te ba congolais na l'action studio ndete no so na ko présenter studio Gladys na benga no madame na ngana tu na miss na bino so nga sala to na sala ate attention bon moto merci beaucoup makambi ya broken homme eza spécifique na kata communauté na bisoté to trouvango na ba communauté nyonso même la communauté ya place mobile na uta ouais on a raison money na find it calm you see bon on refond la calme tendeni o basunini et pas la bango nde kuna nde basala ate et pas la bango nde kuna nde bloc mo mezarate bango nde ba parfait hein bon ba plaire bazalate bon ba ventire bazalate. Answer the question. Don't Gladys a kobiba o sujet bo silikate. Don't worry Gladys. Ma Gladys, hello moi il faut yokola ko fan de sa motem. You know what I'm thinking, yeah? I'm thinking peut-être Gladys ça là on encore. Like pour na kaka entertainment. Yeah. Parce que so you benaza boy penza I'm thinking you're probably trolling. That's what I'm thinking. I'm honestly thinking you're trolling. If you're trolling, well done. Makambo eza koboma ba famille, ba couple belé na kati ya komita biso, ba facteur amené pour ngeza d'abord to bana na communication. Yeah. So you ont un partenaire le roi Gladys en face de toi. Bon, you know what? Franco, since wait a second. The question this is not voilà ça lié pas parce que nande pe na comprendre Gladys communication na ba tuza difficile bien sûr. Oh na manque ya communication. Mutambo o sola ndenge tango yo lobi ba tous ba fandi kimia. Tango mutu sa solo ba tango yo ke lo yo sepel na ngote kwa kwa. Oh, sir. Ceux qui tais-toi, ceux qui tais-toi, ceux qui mets-toi, ceux qui pieds-toi. Nous sommes en français. T'as rien gâté. Gladys, sois patiente. Hein? Soyez. Fandi kimia, hein? Bande comme misusu, hein? Natanga généralité, bande comme ça, basi bazara capable yako za na conversation oyo tokoloba difficult conversation te. Okoti kele maloba ya lobby oyo azana nga koloba. Tango yo kozaka maloba bandi ba komi emotional abandi kolela a compliquer bosolo l'idée.
Manque de communication, c'est ça qui fait tuer. Il y a des oboma, il y Ba a des famille. obuka, ba Comment les gars famille. t'aimes ba Parce que famille ba nyonso. famille nyonso. Parce que le quoi liboso, même la Bible elle nous dit au commencement. Au commencement. Ah bon, ça n'a une On échappée. t'a fait ça quitter. Au commencement n'était pas l'argent. Au commencement, nous avons fait un bon côté. Au commencement était la parole. Dieu a parlé. Merci. Non, pe yubino basi le komara gena au commencement na bando peso mbongo. Au commencement na la kiso babili dingi. Au commencement moi c'est lingi sur le bate. Au commencement c'était la parole. Moi ça linga moi là que osana. Mais ouais. Osana moi Lamborghini. Gladys au commencement Tesla. eza communication. So mon déjà que yo na mobile na yo communication na bino eza tellement bien et qui est moko so ki yo mati ya kiti so ki ya mati yo kiti on appelle que non température balance is balancing Is dending. is balancing on appelle que ate au futur ezali mais yo ka ba pointo ka mo muke na confie Gladys on y boygo. Merci. Il y a aussi des hommes qui ne savent pas aussi communiquer. Parler oui Azawana, Mibal Bandima, merci de Bondimi, papa. yeah toyebi. Mais na wana pena nga pena lo aza pena raison. Mais bal musu makanisa na bango zaki o na zama mbal il faut na zela ni zaki ayebi ndenge ya ko communiquer na moi c'était. Ya kanisa ke qui moi mbal ça veut dire zala oh le fond za nini pona azala moi na moi douceur na moi exalté. Wana siko nde na zongeli na plat na zongeli pona pesa pe moi Gladys moi raison mukie à ce qui concerne moi ba couple na biso kando lobi. Moi mobali alinga ke nonga mapeka bouti bino mibale musala na mwasi na mobali soki mwasi no alembi elo nyango ezanga ke no bebe fanda na salelo ta fufu tombola fourchette bebe chana la melo ta loso chata na sokola basani wana yo kende ko se reposer qu'est-ce qui manque siko biso sikoyo tellement dès le début déjà wana siko toketo mingi na trouver on n'est pas africain donc basani to ebika ke no basani zalara ya basi atako na chambre soki neti bolamuki na tongo il faut ka mwasi nde faut ka atanda mbetu ebika ke no mbetu zalara mwasi natanda non tu peux aider ça fait beau. Mwasi ya wuti musala alembi yo fanda kino ndaku journée mobimba oyo c'est la kala mama ya achilo ma ya fufu lobo rono atama ya otokso ebite papa ata cute plus my child. The two main things that Francos just said, Alobi, number one, Alobi and communication, because I'm taking away your key factors, yeah? Communication, biggest issue from the men and the women, okay? The second one, lack of structure. You can say it, but you can't explain it. 10 seconds. Manque à patience. Manque à patience, na compréhension. Okay, and comprehension. Okay, right. So 3 things, right? Trésor. Tant que Gladys dans un rôle bas, on dirait déjà esprit et ben on ningana. So, Trésor, what are your thoughts about what is contributing towards a broken Congolese home specifically? Bon, Gladys ça a résultat ma bêtise à ma maman à ma papa. On est un résultat. On est un résultat non. Trésor, cause à trop personnel, t'es beau tika Gladys pété. Comment là? Avec Gladys ça. Alors résultat ma bêtise à ma papa à ma maman ça. Non, mais na partie musu na roba Trésor asa na raison na ye. Ce qui moi na moko akoli na ndako o bazula c'est exemple ya bien ya malamu. Ndenge mwasi na mbala zalaka. Kilibanda poni. Ils ont dirait yo papa nanga ozokoli sanga na ki bénéfice ozola sanga bénéfice ya kokumba za abwe nga peta na okola na osipena kokumba mais soki ta na okola na mona kaka kokumba banyati batu ba craser awa voiture nini awa nyong awa et puis sanga pe moi nini moi ko banga na linga ngote na mona te biseka mo ba parents ba l'accès exemple happy home ndaka bien nini ali yo ta okoli na boy libala poani. Bon, ça dépend. Ezara balobanin. Mde balobara tobotara mutu me tobota mutema na ete parce que de babo don say todo bela babote todo bela ngana lobela na lobite bible. Ozo prendre ezaba responsabilité mususu oyo maman na biso ebike ezaba responsabilité na yete ezali ya papa na biso attaque a gagné ba mbongo na ye eza etali papa ti mais maman badoko abane ko obliger papa continuer ba responsabilité et là ils ça na poto awa toza na problème maman bazozo ba responsabilité même ya ba papa ozo komisa mobali fainéant
mobala tika su mbongo te etali yo te soko sili sokoti na banko beti tata oke na shop obimisi mbongo osobi bilo akolia ye akendaki na salon azobeta masolo ya Kabila na Tshisekedi aye na ndako alie fufu wana. On a trésor a raison. Il y a certaines zones balingaba sunga bangote. Mibali mususu na vie, il faut comprendre que non, ça les mater pour que basi ba aider bango. Parce que une fois que Monica a faiblessité, moi c'est nanga linganga mingi, moi c'est nanga akokipe kozo ba responsabilité nanga ali wana komi lazy, wana komo sala. Parce que non wana topé ça faute pas moi c'est dingue. Ce que ça que yo moro mobile muto komi lazy ni nana. Moi sinon a sala o sengeli moi ça sala. C'est ce que trésor ya zolo. Trésor azolo ba isa faute ya ba maman mbali ba komi bongo. Kasi parce que ba maman nde bango wana nde siko au moins ba maman msusu na kolo bana sens ni ba maman msusu pona bango ke no eza nango mobali nanga nakoki kosala nanga boye. Or qui est on balbaka trop bon, trop couillon, je sais pas si tu comprends ça. Et ngolo baka mon rosobo o la kisipe que non oza bien mingi batu akoma kosaka na sakana. Ça veut dire ozolo ba moi si na kata libala Alex akaza bien mingi. Non, il faut Alex akaza bien. Mais za na babiloko musu soki amoni ke mobali ne akomi na ba niveau wana ke non c'est ye mutakomi ko pesa na nda ye mutakomo sala mamnyo soki mobali akomo kanga makolo ça sur le côté. Il n'a qu'à laisser. Ndaku na yope oboza na bana parce que mutu moko kuna aosala kilezi ngape na négliger bana parce que mbala ko négliger moi na te na lobite ke faut ko négliger moi il faut que non ko otelemisa mobile na yo ke non atelema a continuer responsabilité na ye parce que ça c'est sa responsabilité mobile wana to boite yo na soba yo na mwasi na yo sikoyo ndenge boza na mwana yo sikoyo boko ekomisuko na mwata yo ozokipe no makamusala suite yo sikoyo parce que moi sinon pe akata ko sala pona alakisa yo ke yo faut sala makamusala mais ouais c'est esa responsabilité nanga parce que soki eza buzuka parce que mwana na bino muta osufre te yoka nazolo bate ke non to cha mwana na danger mais oko cha mwana na danger soki moi sakati ebi siko yanga lobini ebi poani ne suka ebi suka ndeni soki ke mobali ali moi c'est azolemba ke mobali osa so ebi so ekuma ndeni ndeko masiko na niveau que no bima na libanda parce que oza responsabilité eza lokola ba maman msusu azokolisa mwa mobali ne amona mwa mobali wana que non azosala leloko moko te mais azo continuer toujours ko chérir rien azo continuer toujours ko sala que non te aza mwana nanga ya mobali ya nini ya kinini wana eza mutima ba maman o balinga te parce que aza mwa mbali tout ça azo bebisa déjà à venir à ce qui concerne kati ya ndaku soki kezara le même likambo na autre exemple et que non moi c'est azo comprendre que non mobali azo sala te la seule des choses à faire nini que non yo pe pona ngai wana les opinions nanga pona ngai je peux imako ko ipsa moi c'est akoko ko mona que non soki na tozo pesa ozo sala mi et que mobali à son tour azo sala le logo moko croiser maboko nga na pesa mpena pe croiser maboko pesa mobile responsabilité soka lingara mo obi quoi croiser maboko ça veut dire kata pe musala OK no problem bon ce que on bala monisco yo zo chile mutu kat même bozana bana mbali pa bi sko olingo la kisanga na pe na osala te bobeti inane bosala te bino bale bon on laisse bana uta kasi mobile ndaza responsable bon na zane mobile ndaza responsable mbongo ya kolesa bana uta mobali nde aza responsable soki ke mobali ngala utuna yo lobi mwasi soki mbala osala te croiser maboko nabi OK no problem mbalo to solo blaza aventurier aza responsable te parce moi ça na bana a croiser maboko yo siko na kano moyo linga mwasi asani a continue o azo sala eza bana na oui eza bana après siko mobali na suka ndeni ya kobatela bana na siko mobali asuka ndeni après siko soka benga ni mobali après bobi ke mwasi aza mabe non ngate voilà non ngate to continue côté ba papa baza ba irresponsable makasi ba papa ba jeune garçon te pour ba jeune na biso lelo baza ba exemple baza ba golden generation parce que bazo prendre soin ya basi mais ba basi on est ba jeune garçon bazo linga baza très impoli à suivre the one and only Trésor Image. Mais one is ya coach na magambo ba okay. Ya mambo ba impoli ye alobi raison pour na ndaku ezobukana c'est parce que basi bazo gâter mibali presque ce qui n'a pas in general abi eza faute ya mwasi pour na mbali na sala te ya faute na yo buzoba ba facteur ezebele de part et d'autre pas seulement ba papa pas seulement ba maman
il y a des problèmes. Liboso awa, avant nakuma, ba papa, au lieu baluka ndenge ya kointégrer communauté oyo po bayeba ndenge ya ko gérer foyer na bango bien basali yango te. Na point papa lobby a tellement la raison. D'une manière que génération où est passée, ils ont na moins de difficulté. So na ko pesa kaka bref. Génération eleki ya ba papa nda lobby que non. Ba ebi ko s'intégrer te. Papa zora tante ya ofanda na famille basololaka papa zakaka paka ye donc azaka papa donc bozo tante ya ko balaning ya ko zala together. Donc bozo boma ba foyer. Non, peut ça exemple moko. Parents de la rasuri au kangi kanda, au beti mwana pe na kanda tout ça. So kangi kanda au gangli mwana au ni au colère tout ça ni soana au manifester kanda na tout ça. Mais so mwana kangi kanda bambi porte au que beti. So mwana kangi kanda alobi na moi façon mora mabe au beti oh respecter mukolo on a tout pas respect ça pas problème. Mais so yo moro parent au récit na ko contrôler kanda na yo. Nengeni nozo ozo expect nga mwana na récit yango. Yo muto kolisi ngai. Yo muto lakisi nga ABC. Yo moko na kanda so kangi kanda o lâcher. Skoyo nga na contrôler kanda na ndengini. Tant que muto na zo mona zo kolisi nga chaque fois so kangi kanda o lâcher. Mingi to zala ba parents na biso azolo bato bo why you shouting parce que amati voix oh dazo shouter ozo shout il faut le bango bien ozo shout parce que ozana émotion ozo shout. Yeah, natan wana ngana zana droit ya ko shout parce que nga fola kanga émotion nga parce que so na lobby et comme si makamusu se belé koleka. Alors na baka bon so yo moko papa o réciter na kanda yo klabe mwana mawata o kanda pe zoye kana za mpaya za pamla bin. Il y a certaines des choses toujours hérité en et pas na bino. C'est comme si un leader quand est au lobaki, un parent, ce qui tu es vraiment un bon leader dans la famille, il peut te imiter ce que tu es. Une responsabilité, cela ne veut pas dire que non, une responsabilité, il que ne faut à la kanda, charismatique, ou bien s'exprimer, aux en a sentiment, au mi bomara, yango mona qui comme dans certain âge, 40 ans, au koufia 20, parce que ni au cigarette, et l'ongé nouni, comme ils ont déni, parce que le big non, rande son apparent, il faut la tiara face. Très déçu. L'acceptation qui tu es, toi exactement qui tu es, que l'acceptation qu'à side mon côté ya yoka que nous aramoutement ya kanda colérique blablabla non. Des parents non, un parent n'est pas colérique intégré. Et là que zo boma par rapport à la première partie au biso to apprendre communication et zo zanga manque de stratégie. On a yo baksali sous les anini manque d'intégrité donc il y a ko s'intégrer au bali moi na batu po comme c'est nemi na ote au boti moi na innocent comme c'est na mbi na mokili wa comme nemi na ote eloko na comprendre ate biso pe mambali atako moi na batu ozui mwana batu na ndako wa batu comme si o drague ye na ndege nyuso penza o sombele ba fleur ba nini ba yelele tanso comme na ndako sko comme nini mais non zandoki après bofanda na bino peka bongote bobi bo d'accord to créer bana batu ba innocent comme si bango ba soki ndenge comme si bango et comme makambo ya militaire you are chodi open yourself pesa bango vie pesa bango chance ba senti pena que non biso pe to akina muki pour non souffrir to profiter na vie s'il vous plaît ba papa to s'intégrer ba maman na ba parents to na communication to na stratégie malam pour que non ba famille na biso congolais ka té mais ba famille nyonso ezala na harmonie. Thank you again, merci pour Rolanda biso bolimbi si pena ba moi ba temps car temps ils ont pesa en boulot mais to ça l'effort to ça l'effort. Bon s'abonner, bon partager, bon like, bon continuer à soutenir biso dans ma pambola bino na ba o ba soutenir biso na ba o ba zeli biso to bon ça binoté to zo mona ba comment to zo mona ba email bo tinda biso alors to zo bon que ça pena to bon que ça penza to za vraiment stable té na ce qui concerne banini et ça donc c'est ça quoi tolinga bino mingi et puis toza vraiment pena souci que non to s'intégrer biso mo pena kata ba émission toza la chaque fois to ya chaque fois mais sauf que ndena lo baki ba makambo en tout cas to ça l'effort et ça la sujet à solo et ça sujet à le couteau to ko ya
Très déçu. Fais confiance. C'est clair. Et un bon nene, Toto Sakanzambe.